C'est Jati Mr. Abidal Music. Congo, Suisse, TV. Tozongo wapi, chaîne à boy. Abonnez-vous massivement sur Congo Suisse Télévision. Ciao. Bonjour et bienvenue dans votre site www Congo Suisse Télévision, la seule site qui vous donne les informations précises. Namakasi ya yemoko mo boss maître John depuis Switzerland. Moi na poto ya tanga babi Gilo Rajila babi ngaka edadi na ngai. Emission na bino bolingaka mingi masolo ya mboka lo o emamaka na yemoko Gilo Rajila bo. Bilenga 4 autres madi Barcelone de la Prince babi mikolo bazo benga ngai Messi double bransard. Babi double bransard babi lelo Gilo Rajila bo ya mbeli bino nani ambeli bino invité moko bana poto bana Paris boye bien otanga kombone ce côté bana poto boye bien hein azape moko ya ba chroniqueur ya musana soto sala kasimba rappel isango alobisaka yango pe mais avant na ko te invité na ngana moni na sima ya caméra Eric Abdel Mobali ya pembe na moni mopanzi na ye na gauche na ye soki na droite na ye na moni maman ma chérie Bernadette Bututa mama Bena Lututa na pesi o bambote Bututa balobi Bututa na pesi famille Bututa nyonso tumbote mama Bena na lingi bino nyonso mingi sans oublier maître noir Jonathan likofi ya béton kwa babi likofi na ye moko eza na pouvoir ya 7 makofi ya bayuma bino bayuma bo continuer ka kolwande bolo baloba wana non singa dana Regina ngai ba ko balancer pour na côté déjà invité la ngai bonjour Jerry Kobekto. Bonjour Laura Gilabo boni kimeza na ngolo nzambe boni santé santé za na ngoka moi bien moi faux na rythme ka to okendele bien moi fondé babi o mikolo za na présidence que moi bien moi fondé za présidence oui oh la présidence né mikolo babi Jerry Kobekto né attaché à président de la République hein yende mikolo babi vraiment yende mamnyo so la pas Jerry Kobekto ba tu bazo travailler na présidence bazali mais nga za ki na ba désormais ba benga fou de fati parce que on doit protéger notre pouvoir batu balobe belé balu baba ozobo konzité mais atana Israël nzamba ponaka ekolo moko apesa bango bokonzi lelo apesi balu baba konzi je suis fier d'être Moluba et puis les Moluba ce sont des vrais Congolais parce que tous en centre yo sommes na Moluba Gabo yo sommes na Moluba ya Tchad mais Mukongo Tchad azali Mukongo Afrique du Sud azali Muteki Afrique du Sud pas depuis bana kati Afrique du Sud Emmanuel célèbre depuis Cape Town Afrique du Sud mais be kolomi balé leti ba vili mu vili na Brazzaville na Congo to benga bango banani ba yombe siko Moluba ya mboka mso azala raté donc naza fier aux Moluba. Merci beaucoup, vraiment très cher fidèle internet. Babi Jerry Kobekto, aza fier Rosa quand même Moluba imi ko bazo benga fou de fatigue. Fou de fatigue. To ko mona fou de fayulu. To moni sou fou de fatigue. Est-ce que ozu kombo wana na bata fayulu to kombo wana yo moko o créer comme inspiration que na ngabanda filmé ngabanda 1997. Zosko mutu wana zo baki yaza fou ya fayulu bando filmé depuis quand? Moni ki naza ancien na mamba ngaba bando filmé na ba caméra minene. Ba caméra minene ba cassette minene. Na yena ba CD, na yena ba DV cam. De bandi ko filmé en 1997 déjà caméra zaka liboso nanga. Jerry Kobekto, tout le monde qui est journaliste, chroniqueur, au ça la musique. Donc au bande ko yamba mutu nyonso sans limite. Mais bandaka tout le monde qui bino bozui pouvoir, balu bozui pouvoir gérer au tiki mambo belé o mi pesi trop na politique. O mi pesi trop na politique et surtout na UDPS parce qu'on a dit que les journalistes ont na limite mais on a moni vraiment que le kokomi fou de fatigue donc o mi pesi trop kuna ezani ni mais qu'on peut expliquer bana poto baye bana bisu. Merci beaucoup Laura pour la question. Moni na bana ko présenter mission musicale so télé na minute la mission ba ministère bon so yo banga no les propos tenus ça n'engage que moi est-ce que ba ministère le na minute ba dans l'actualité actualité na bango bana actualité ba actualité zali omona ke ba bimisi ba clip asika ba album asika ezo beta Robino Mundi ba bimisi to mona ki Fali Poupa to moni Fabrica za bimisi donc baza tellement ebele moyen tanga ba kombo na bango ezate Jerry Kobekto oza quand même conscient yebi na ouais que te makasi pour nana mutu moko on dirait c'est comme chose à l'actualité musique ya na place te na Congo côté internet yo lo baba te va kinya yo ebi ke na sala théâtre yo mona nga suna théâtre est-ce que
okoma hein okoma ya président te va qui non ça langote ah o jouera bien o tamona sapata mabe oh ça star et azakande boye mais lelo talenti bling bling na latio mère aleki nanga atindelanga na mikili fan nanga atindelanga eloko ase au moins o latile msu biloko o euti France o euti Belgique o euti boye mais grâce à nini ya musalo to sala na internet ba musicien qui na internet au moins qui ba musicien ba na actualité te ba luka ba bunda na po na pesa ba mot d'ordre na bibo zelati élection ici la bo bimisa ba album na bisa ba ngo bongo ça bon parce que yoza nani na kata Congo parce que nazo sauver bango kombo fayu le gars makasi ko le album kombo ya fachi maboko pembe le gars makasi ko le album yo bimisa album oyo kana wa qui gérer Roberto sabi que kombo ya papa na biso fayulu et les gars qui makasi ko le album kombo ya président nanga nanga machine à voter wana so yo ya album ba nga ba kufati mais izaka na mutu moko ozaki alaccepter na kaza mobali za fali pupa ndeko nanga ya bandal pot na bandal to baki bandal ekoya te yepe na ozaki abundi na politique to yebi lelo ba DSA7 ba roi manitou to yebi banze ba MMO asa mutu ko encourager mais otala na Congo ba musicien on peut ka ba ofinga mais babanga eko bimisa pona poli yana mi konto bimisa te pardon politique e kangi bandolo ba bongo que babanga kizaye que bazaki na studio yo moko yebi quand même so muta na studio faut ezwa quand même temps ya ko bimisa album parce que na yebi pe mingi o peut sola kana bango basali album na bango mais bazo zela toujours obi so ba tele émission ngana yo ba ke fi azo côté la biso to lo ba na biso bongo te ta la politique e kanga makasi so moni ngana longwe na musique na longwe pa na musique te na yamba ba musicien bientôt bongo na ngana yamba bina filé maïso fabricant na yamba ba tu beli mais premier ali gérer na ngana koli sapé moi musala on peut tout ça la ngolora to ko va nous sala obi ke ngaba tu na poto wana banga gérer yo lo belaka musique okolo bela mboke zo kende yango na kotaki et puis to la koti kuno tiki musique parce que toi yebi que mon pe biso pe tozala pe na posa pe GR mon na mbi na lekine émission gérer connectors mutu muso baza pe R moka lekine émission gérer connectors mais to moni komi air nyonso na politique air nyonso na politique ozo gagner nini pe ozo bakisa nini parce que to mona mboka ngo ezo ke na onka kita mata ka ndeza la ki mikolo ba bishina rambo asili ki makasi shina rambo mikolo retour à shina rambo ezaka mabe bana poto bana Paris bino mo boye bi gérer cobetos parce que retour à shina rambo la razo est-ce que baso de mouton wana et ko sila shina rambo onena bishina rambo tu bishina rambo mutu ba benga mikolo shina rambo babi mikolo Rais Kabange ex-président na biso sénateur papa na biso Rais Kabange babi mikolo ba benga shina rambo to ebité gérer Roberto Mutaza quand même muta politique akomi journaliste ya politique to mekempe ko taisa biso pona nini shina rambo quand même azaki ex-président na biso faut minimum respect za à comprendre que yo ça la promotion Kabila l'émission non ça promotion Kabila to sola lisolo ya mutu moko to bande mamba musique to longwe to ko mamba to lo banano obi ke bino ba kongole bo kamsanga ti lelo bo tanga ka komba Kabila na munona bino Kabila zo pe mana kimia na kinga kati mwendenge jwana tunanga Yesu milima be kota wapi kota ngona bangulu shina ramba tunati seke na vanda wapi na kinga kati bonde ko lo ba azota mwana cortège azosala baboye oui ne ba doza été ta papa maman et le monde ebiso est-ce que ba congolais mémoire na minu esala bino e mombolo ba ke mulu ba na ko louer le pa na ngate aoteka nga lupango parce que pesi mulu ba pouvoir ngo sani ba je Kabila dépose à la Kabila so mona vidéo abeti mutu na vidéo likofi so mona tena une question non ça on te passe azaki président est-ce que sans esprit ngam na ebisa yo Félix Asali c'est là Félix Tshisekedi c'est un soldat le seul politicien wa bimisa mo ani na balabala parce que boluba nini bino ba politicien bana bino batanga na poto bana bino ba bimarate to ça na ba vidéo de kana teva kini Félix Tshisekedi azoka la ta chemise carré ba bete pas ba policier donc abima no bima dena papa na ye dans un mois na o ba botami ebele le seul mon supporter qui politique ba fimbu ba kacha papa na c'est Félix Tshisekedi il mérite ça Kabila aza et l'autre côté na minute oyo botika ko maté ma papa bino ba kinwa yo moni na ba province nyonso za province place satana la reza Kinshasa parce que besoin de compression vous êtes mal intentionné Kabila vani na kinga kati o molet lobby akumane moto na ye bosi bo filmer voilà China Rambo c'est retissé moni yango na ça Félix Tshisekedi banana obong ça parle biso baluba. Eh oui, banana bon ça parle parce que l'IDPS n'aime te combattre. Attends, tu ne vas pas comprendre. Ceux qui me sont maloba.
tika lelo Tshisekedi abongisa baluba parce que lelo comprendre baluba quand même bazali na posa changement bino ba misusu bozali na posa bo bemba ka jale lopa Kabila aza China Rambo ya on a le papa Tshisekedi Moni Mobutu a fait 32 ans au pouvoir so qui pas bangala balala libanda Équateur c'est les provinces les plus reculées il y a Congo est-ce que bien il y a mi baleza bandundu o ba cha munoko ba pangiste o ponani ba kondisa mo bazwa pouvoir basala ilo côté lelo Tshisekedi ba ko finga biso merci nous pesi muto modi que mes terrain atonga école atonga hôpital c'est bon balu ba tout ba tia bala pas na biso za bien Kabila zu pouvoir quel autre la est au monde que est za poto kanga photo na mapata est au monde bleu mais à Congo za ndengeni na est so mutalali nzala liaka pom na ngombe ala linza ani la linza oliani lo so mafuta uzomona donc wakwetu bongisa na pa na biso la charité bien ordonnée commence par soi-même donc il faut bongisa na pa na biso parce que ba yuma on surtout ba lo baki Kabila anani Kabila tiki pouvoir as sénateur à vie asali nini bokoma kumisa ye et puis retour na ozonga wapi na Kishaso Tshisekedi abotama na ngiringiri na biso mwana ngiringiri ayuma ala raté akoli na limité mwana Mahamart mwana papa Tshisekedi ba musu bokumisa komona otanga komba papa ni na TV pesa adresse na bango na TV baza impérialiste mo bayaka na bango po ba kotsa haine oyike mama auto benga biso soki na Londres na Belgique ba bomi ndeko na Kikwiti muluba ba bomi po kitana na Kikwiti tala tribalisme o bandeko ba minango Mobutu atikali kozala asali dictateur mais atikala okabola biso te Kabila le père aya atikala okabola biso te lelo kaka ba Martin Fayulu na Lamuka ba ye lelo ba ina tribalisme tala niveau tribalisme mususu matungulu yona bazuye pa Tshisekedi ayibi bango ye omoni ba fingi silence monsieur ezaki Jean-Pierre Bemba Mungala bazwa kiye omoni bangala bazui Moïse Katumbi omoni ba Swahili tant bazui ndeko na bango silence des morts ozomona ke place to na tribalisme na mboka oyo papa kizenga lo babo voter Kabila batu balekisa Kabila za banani ce sont des bato palu na bata bandundu est-ce que muluba silika ka baka to beta bata bandundu ko ba voter Kabila lelo Tshisekedi asali coalition ta la pape mama Kabila azaka aner azaka na minduki ya danger o asomba po atikala sa elo te na Congo po o signer un accord faut être muluba disant Kabila le loto moni avion nezo mata lisusu ba signer ki accord na avion nezo mata non ils ont maté parce que azani ko na ba voyage te mona muluba ibise avion nyonso ko mata yo kante Moïse na Goma baboya kakita point babile matin avion commercial futa $400 mata pas de jet privé c'est Muluba qui dirige Kabila avion ne mata te akeno senga nzela pa ya direct kuna wana faire na Muluba yoko bake China romba ozo Ernest Tomona ka jupi ya président na biso to cortège ya président na biso to koma omona ngo Ernest na nzela kinga kati ezokende pa ya pas sénateur na biso Kabila Kabange ekendaka mais dernièrement on tsuko mona bango mibale mbutu bata yi de pes na bata peur de mbutu zaki ya grave biso ba auto bimaki virtime ya ba mbata mususu bata IDPS ba beta ki biso poto kenda ko sala émission kuna ba même ba elema malheureusement to zaki makasi au juste ba wela ni na ebisa yo mama omoni pour mes années question ko to tunenga ne banelo binango za mopanzi sango kenda ka lisusu te mambo ya Lamuka mambo nini msunga ndoki mambo Lamuka makasi batebele misu bakansala kwa Lamuka na komo mutapesa komoneza Félix Tshisekedi Lamuka ezaki biso surtout ba congolais ngana kenda sous Lamuka te parce que dernière meeting na bango pour na drapeau Congo te bien na présenter émission na drapeau Congo malgré les lo baba na babimi bazola taper drapeau Congo balinga ba betanga na meeting ya Lamuka pour nini pour na olobela bango vérité vous êtes mal organisé beaucoup ça les loko abwebo be pesi biso ba batch tendeni nde bakinda beta cameraman Eliezer banda wana na loba na kolakisa identité ndenge ba Daniel Safu balakisa ndenge ba Mike Mukeba balakisa ce sont des journalistes Jakinda Lazana journaliste était Kasibo sko alobela nani alobela mama Moïse Katumbi na Lamuka sko biso sko zo gérer ce qui na osa l'émission allez bolo balanga yo géri na bi ke mutula ni zape batebe ba otu non géri zo côté la ka Félix non tolobaka mwana mboka azwa pouvoir voilà Congo le loto ça la président zo balingala très bien français calme et barrete
toza fier na ye so de muto bogangi bolobi etikali vide so tambola te ndenge lobi wana après pe otinda biro na landela ngote mais ye moko abimi na terre moni mokonzi aza proche ya population aza na 6 mois bosaleli basoulèvement populaire bamarche motere boza bandoki tandis que les américains balobi c'est le meilleur président élu d'Afrique totika biloko na politique a ene ya motema mabe eza te bajournaliste ya boyede biso surtout bajournaliste bana poto oyo ya bandundu Marius Murunga Kerwin Maizo mwana mwasi mo bazani kutu Brazzavilloise Niki Maserati na kamanda kota makamba Brazza ya Kishasa Niki Maserati mobala mulu boya epo abota kate ayina Félix Tshisekedi siko ya Félix Tshisekedi nini ozo comprendre ba journaliste bazali bandosa musala mabe bazo finga batu ya lamu bazo finga batu ya IDPS mais lelo so Gérard Lobi o boye na boye bandeko nanga botika makambu ya mutema mabe Félix Tshisekedi azan ndeko na bino muluba azan ndeko na bino ya omo na lobaki tous les bateaux bolobaki bokani la baluba tala na famille na yo mwana kazina botama na muluba te tala intel botama na muluba te boma letinga mwana nga liboso Aïcha Bampeledi elle a 19 ans bientôt à la bac. Félicitations, hein, je reconnais. Maman ya mutaki kwiti. Nga boti na ndeko na ngate, mona mi baina boti na mungala. Siko lokwa basa baona so tu bala ngani so batalamuka. Mungala na mutaba na boma bango. Bosiko moni siko ke toke na politique moya mabe ya diabolisation. Na meeting ya papa na Jean-Pierre Bemba lobaki moi si na ngaza muluba kasa ye. Na boma ye. Voilà. Wakwete. Et puis so tali viana, moni viana so tali bo alingine so politique te. Obi ka la politique on nembo so tala dollar. Jean-Pierre Bemba yo ebaki. Omone kasho edika mutu. Aki pene suma ramate talibi et taliete. La bala aza grand prêtre. Lamuka balobi ata Jean-Pierre Bemba azongi un peu sima bango bazo bunda toujours. Babi ki bokondeza ya bango. Babi comment fait-il bango ba gagner qui 100. Boki pesa ki bokondi na mutu abima ki 20. Maman, Félix Tshisekedi so a gagné raté. Moni jour à prestation sermane enga ke yebana. Est-ce que ba foute ba to ba mbongo balata pembe pembe? Babi mpandi sango. Na ebite so zalaka jour. Ponga zalaka na ta peka abwe. Est-ce que ba foute ka bato? Ba foute ka bato te. Ve matungulu de ça le bien. Nga na komande bino bolo ba ve matungulu abi Feli peuple bo limbi sanga. Omoni Genève to kenda kana zaka cop to kete ka Congo na maboko ba mindele. Ve matungulu lo bien basali témoignage. Ye ça ve matungulu ngo nani? Ve matungulu wa zaka na lamukati. Baza Jean-Pierre Bemba Fayulu Muzitu levé matungulu batu basaka ngwana vena ba tie ba désigner na ban oyi ba des anines banque africaine siko Félix Tshisekedi mutema mabazu mutabanu na tie wana siko andu kanga siko ba compte belé ba congolais belé ba yiba mbongo ezala ba mindele te na ba banque africaine siko atie le roi la muka zana kanda atie siko mutala muka ba kanga bango mo siko stratégie ya mwana docteur Félix Tshisekedi ba lamba na nzunga politique bolo banaza na diplôme aza na diplôme te aza mwana ya docteur aibi makamba osala américain aboma ben na dela tiko pibe na Facebook te na kuboma ka ben na ndo makamba sala ka te tango loba ke kanga e China Rwanda yomona ba ke vewana Fayulu azala batu belo bika za batu belé siko jour ya kitana na aéroport banda aéroport tikinga kati za musika kasi fala mema batu bakina mwa kinga kati amoni leka Félix mabele pete omoni. Merci beaucoup. Voilà, poto, voilà, Paris, vous comprendre, et puis quand même, gérer Cobertos. Allo, baka fort, aza mutalisango. Hein, boyebi quand même mutalisango. Mais c'est ça la ngai prière ya Félix Tshisekedi. Oyo, pourtant ba sala prière na marti ba babaki. Azo sala prière ya zanani, ya comme pasteur. Au moins ba retomba prière lelo. Na kontango. Ba retomba prière lelo ba ti loko balongo na FCC. Ati bango mbai kuno. Oki FCC kuna Kabila silika komo ba okangisi. Ba retomber ya martyr la muke kabwani Bemba lobi akosala intérêt ya peuple Muzitu nani Fayulu alobi akosala opposition résistance nani vena biso ya pembe Moïse Katumbi Chapwe abi na kosala une opposition radicale républicaine plutôt osomoni ba comme na contradiction ba kabwani parce que troisième munduki mutu alobaki yé Tshisekedi a président naïté. Yoka, c'est là quand on a prière na yoana RDC et longwe na Cannes. RDC et longwe na Cannes pour na prière naïté. Kabila Zaka to so Cannes.
T'es tous les Kabila Zara Tozo. On a qui tour à Kabila le quoi Tozo quitté. Mais fallait tourner Tozo Kaka Kan. Hein? Tozo Kan parce que tout le monde a publié ma photo est trop à Fukami à Zosambe. Nazo mono ndi oza mutalamuka. Na mutalamuka tinga na journaliste complet na mbara mutalamuka na mbara mutapoli. Olingi na lobati. Ya ona lobi na yo. Tisekedi atuni Constant Marina Ibenge. Na sala nini? Mama, Claude Leroy zana mboko alela. Claude Leroy lela taboki na tabraza pambozo lela. Obi Léopard ba uto kende wapi? Espagne. So zape na keba to mona Messi boy. Préparation en Espagne. Ba pesi bango ba frais de mission na bango. Ce qu'on fait Tisekedi ami kata a pesa bango nzoto na po andi bandi bakalinga alingi mboka. Apese bango nyonso bao bakende kosala kuna et puis nzambe a pambola ke siko batumi bali basangani selon les informations Constant Marina Ibenge ba yokala te bo siko to gagner ndenge ni est-ce que Constant Marazo quand Ibenge pour parce que Constant Marazo no humeur on qui bien te avant que na ba problème matanga auto bungi ça peut moko ya famille quand même te écoute pour na bongo te zaka ke via lingi leti Chassel Mbemba abeta Ibenga lingi abeta te koto classement coach azo salate nyoso tozo comprendre wana nyoso neza Félix Tshisekedi te eza omoni bato ba lobake natanga Tshisekedi pe to longwe faux débat à part 76 na 68 tozo coupe wapi olbo Kabila bisa sa demi finale botomo la coupe et logo morote to bongisa nde esika o mabezali yo mona ndolo ba prière à Félix Tshisekedi ebimisi bato mususu vena biso Kizamina Kibila, voilà, ça la vidéo, Abia président de la République à cause de la président na été parce que y a eu kotanga te mais tout ce monde na ba image pe kana ba vidéo kande ya sala ki ndefé passer les vidéos azo tricher ezani. Asala vidéo lobin atala on a poto, asala on a vu na biso ali konzinga prêtre Chatumba alobi facha ko diriger était ya maman na bango tangisa un chic yeni ngazana taka ba chika kata ba pongine Félix atangate oui pasteur Kizamina azamu bateli mpate Félix Tshisekedi azampate na ye dans l'église moi allez-y comprendre que l'église a passé Kizamina ba il est très ba kota raté au moins place ba passer ba comment même abiso siko nzamba mawanza ba bolingwa bundeli Félix ndakotela ki jo afilma ki wana tout monde a sali vidéo bio eza ane kozwa code eza oui mais code na une minute ozo tricher maman na tricher a tricher makasi na ebité il kalem suka bon le peut-être bazala bango complexé na ye bon ngana loba nzambe ka bimisaka mutu nyonso na poisa adiminaki po nzambe alobaka mutu nga na tombolisi oyo telemeli ye ata bango basala nzambe so telemeli lobaka ne touchez pas mais ouais Tshisekedi pe aza pe mokonzi ya mboka tala sikoyo bon alobi bon na oki abia okangisaka Joana bon so za pena musala nzambe ko mema ndeko na justice te c'est pas bien siko so bazongisi pe vidéo po Joana osambaka na kombo ya lemsu ya Fachi kilo baka na Fachi atanga te ako diriger ote monisco mama ba prière en martyr mama ko sala yango donc pasteur zonga ka moto ya ona yebisa bango baliangulu saba simba bango babebisa bikila balobi moka nza bali ngulu saba simba onde mikolo ko mika ngulu akoti na kata mosquée nani akokanga imam to mwalimu moka kokanga ngulu oh to ebite jeri Roberto babi mikolo ba soda na ba papa na biso ba fonctionnaire babi mikolo salaire na bango ba msuba zozwa te est-ce que eza accord ya Kabila to eza mambasika au président na biso de la République asa. Bon, les informations sont yo kiango baboya kango te bandima ngote reste à vérifier les informations tous au ça. Donc c'est comme si le mois bongo ba des comptes final il y a ba militaire parce que yi moko les kaka liboso batu a présenter comme moi 4 personnes ou a pesi bango échantillon et ba enveloppe. Normalement il fallait procéder on est continuer. Si ko ezanine eza batu oyo batie bango wana po basala makamona peut-être ba sala manœuvre mo boy wana parce que les informations mo boy zo ki normalement parce que même ba néo ça IDPS batala ba vidéo bobino mo boyoki des comptes final il y a ba père na biso monsieur bazo zoate ba ko maloba bimaramba moko eza continuité ya Kabila moni Kabila wa nonyoko la batu bazo finisa Fachi ba marque ya bongo donc les informations tozui ngape na koluka moyena ça il a pe analyse parce que biso tozana pour apesa ba information tant bo pimela ba papa ba sali musala na bango moninga ba
atomoni policier na nzela osenga 2200 fois 300 fois eza musala ba sacrifier bomoyi na bango. Donc tout ça na mboka moto luka état de droit vanda social vanda il faut bato ba mériter yango ba mona ba passe ba danger yo mokonzi ozolia mbongo wana to komisa maloba na base ya IDPS pour ba komisa likolo c'est pas bien ya olia mbongo e mutu lokwa papa wana papa bato ba maman bato ba veuve bongo c'est pas bien ngamo pe na oloba o papa nanga c'est un enseignant akufa mais ti le lot de compte final e bimarati tozo c'est la makamna surtout ba landango molo déjà gratuité ya ba hôpitaux ya ba police ba on m'a dit Fatina c'est bien point alobaki babaki ne une fois arrivé au pouvoir au sala ni abina okanga ba kasho prévenir ba prisonnier ba bimi bimité ya mi bala alobaki ba militaire et puis bato musu ba lobo bana mura ti lelo bazo tambola kaka oh Fatia za civil za soldat azaka na armée na bato bazaka na ba armée za ba bazaki na armée za ba Jean-Pierre Bemba bazaki na ba armée Fatia za civil alobaki bien na kolongola ba soldat tokotika bango na mais tokosokola bango mémoire kotali c'est que population azali pona yo population azali que po onyokola ye donc c'est un peu ça donc lelo yo gratuité ba mbila kobota ya basi mongo fele abeli ofele ndenge pe rentrée scolaire 2019-2020 et aux allons faire école primaire et ça bon ko déjà confirmé. Déjà confirmé 2019 muto et puis moi école zo linga saka moi résistance on to senga ba nation catholique bino bolinga bo sala malamu bo contrer les commentaires parce que bazo tia budget mon on dirait il y a 2 milliards pour la rentrée scolaire à 2019-2020 to réjouir pété congolais pe alongwa non na pas si parce que mon konza mo ka sengi bongo ale bino catholique bongo compliqué pour na nini pour abe mon kaza na comme nani comme Philbert soki nani ndeko Jean-Pierre Bemba papa Jean-Pierre Bemba atangi sa classe les lois nga kotsa mamba église na politique albio ba ko intercaler gratuité ça na catholique est-ce que c'est normal et ça sens tete oyina na ka biso na biso. Merci beaucoup, très cher fidèle internaute naebi ki bokozali belé ya kolanda émission o masolo ya mboka o emema mina moko ya ba journaliste na biso Jory Kobektos na yambaki azaki lelo invité na ngai nga na bien ka invité spécial azape moko ya ba papa na nga o pa a formé nga na musalo vraiment félicitations na yo Jory Kobektos nga pe naza fier makasi ya royertala na obenga mwana te ndeko to évoluer ki no esika moko o sa musala kitoko bo naebi ki peut-être j'irai tout ici batebele mabaku mais nazo baka bo ça j'ai des larmes aux yeux tant ba ofinga baluba c'est tout moi sur ya Brazzaville azoka bino baluba bino est-ce que muluba za congolais te muluba et puis ngai ni nazakawa na bisaka batu na 2006 na votaka Bemba 2011 na voté Kabilo boku misawana sur na 2018 na yote na bi oh Joyo a géré ta boutique, a géré tes locotés, a za maboko pembe. To PCP chance. Soka sali mabe sali au peuple lingité. Oh, on a banquité. Na banquité. Au moins Félix, a ça un problème pour anini. IDPS na yemo na négoter les mela et soit sali mabe. Ya au moins na jomo alobi so ka c'est que da bongi Congo té, c'est que yesu pena kita pour muto bongi sa su Congo za la souté. Parce que opposition bagi to comme na pouvoir, yango to ba pesi biso. Yango peuple a pesi biso. Vous comprenez? Donc c'est ça. Et puis le monde bagi ba journaliste ba bete bino na IDPS. Mais ce biso vraiment ba supprimer même na ba élément au date aux qui ba ta peuple. Jour na na zalaka. Parce que nga les seuls journalistes bon na bi les seuls té na sali pe quand même comme na IDPS batala nga ba bia o akenda te mutu na biso te akenda na makambo bien. Jour na komi ba bina ya ko fonga na caméra te. To ya bossa no pa moza mutu ya a trop mais ko fonga na caméra te c'est la tension ekita. Na yaki ko fonga na caméra ernin. Tant mon fils mon kokazo qui n'koyebi ça j'ai un cas songo qui tala makambo zo ça makuna ba gaz zo beta makuna ba policier na yo tant ngasimela loboko batu ba bagi ke akokanga général boyete ngas kuna za ki wana na filmer fils mukoko ezaki pona nini ezaki pona batu ya FCC baza mal intentionné un député au leki na parlement que le président de la République a cédé ordonnance inconsciemment ou bien le président de la République consciemment mais non que Kasinga qui déjà président de la République pardon Asinga qui est pardon honorable
Maweja aweja asingaki kam Maweja Nawej voilà honorable Nawej asingaki déjà président de la République pardon pour alobi afingaki ete mais et puis ça qui est quand azaki vraiment na colère makasi ya makambo e bande koleka nde ba invalidaki ba député ebele na non amoni te eza candidat ezali basimbisaki etouche tebi joana bien lelo nationalité de bimi c'est un belge ba janangat azwa biso ba belge akotsa ba on a parlement ngam na biso nationalité joana bima za belge eza touche basimbisaki parce que benga basimbisa ngo batu ya lamuka batalamuka babi atako to kobundisa IDPS biso sala ngote baki basimbisi etouche zwa mbongo kende loba boye aza belge ayebi constitution ya Congo te parlement ekoki kolobela ekozwa mention te pour na président de la République jamais mais ya ça la kiango siko lelo aza oyoka sokomboni aosenga président pardon te faut senga ne peuple congolais pardon lelo aza oyoka kesus eloko nzamba bongi so yo telemelango balobi nde ba onyo so bazo telemela circe alors agila bukala mingi te bozo koma vraiment ya kokita maboko tuna ngulu ba yimi ko bo tuna ngulu tu bo tuna zaza pona nini ba na kati ya classe zaza ya ko se retrouver na kati ya terrasse comment ayako se retrouver na kati ya terrasse ndenge Jericho Roberto ba biso ki ba soda ba kufi salaire na bango et mataka te kitaka la mususu ba na 50,000 francs par exemple et comme il a 30,000, 20,000, 25,000 pour nani n'était que basoda wana ba kufi quand même batiki bana batiki mwasi voilà ba charge à Kabila to aussi sango facha aussi sango to moni itala Congo moni jou facha jouera pouvoir yemo pena santa ke maman na nzambe Congo za charge ya charge makasi donc eloko no surtout ata poto tuna bato bana poto bato bakenda poto na 1975 bakuta poto ndeni ba kenda na 86 le roi ba mère alek na biso bakuta poto ndeni ba kenda pe na ba 90 ti na ba 2000 bakuta poto ndeni elo poto tonga mama bo était pouté eloko no soma lembe totala tiseke la mboka ya kotekama tu peux imaginer le quoi mai to melaka régie des eaux et c'était comme na Sénégal ba entreprise nyonso Kabila comme ça ngo yaye. Donc, vous pouvez ces chances, malembe, social et maramé au bon anango. So, azana droit ça m'a bête parce que azela aluka mandat musus. Et bon, président africain que ça mandat moko. Ba ça la ka des mandats. Siko so sali moko. Ya on tobi fati sala malamu pozwa des mandats, après des mandats wana, Jama Kabunda so sali des mandats. Après des mandats so fils moko ya sali des mandats, ali siko ba opposa ba koma na ba agini. Ils a pas civique donc ba soldat wana ba salaire na bango ezaka bon so ba tiki on a l'exemple 50 c'est normal etika la bongo e matata mais skoyo yako kata yako pimela yako kita eza pena ba mal intentionné au Kabila tika bon le problème Kabila ezaka nini suivi ezala raté et puis yemoko aza suka na aventurier obi poani alobaka na TV yo mon respect azaki ex-président la biso congolais so azana erreur photo ebisa ye atalanga na kinga kacha kamera mono aloba ye mone mutalobaka ngo alobaka kazana 15 personnes te osana na bango vrai ou faux les lois ont présenté biso Alexis Tambwe Mwamba est-ce que Alexis Tambwe Mwamba passe na 15 personnes te wana ma be wana obi vi Alexis azana azamu kala ya vie kengo a créer arpesa ke ba poste jomo to kaka botama ba kotoba este papa na mama ne to yebiti to kaka na komba baluba azana pe muluba ti mais lelo o ba na candidature à Sénat aza président et pas que j'ai fait que Sénat est la première institution tala papa na professeur est-ce que Sénat est la première institution mboka première institution mboka c'est la présidence si on ozo ba la première institution pour monter coup d'état Kabila zonga sus nzambe ya fumuki manga fungula mabele boko kufa o tubo c'est la fête Tshisekedi o ndeba ndeko msupe ba okumisa Kabila ko boma Tshisekedi tout la vérité musu ata mekaki musu so akala mingi ta akutena ki nango mona muluba balamba na nzunga chibela bela ozo ayeta za musika. Merci beaucoup très cher fidèle internet balobi Gérard Bwakara watuna maya makelele na ibo mekana Jericho Roberto c'était quoi balobi Jericho Roberto si lobana sukezani lobanga sukezali ba congolais to lingana muluba wazi pouvoir lelo eza muluba ndeko na yo mutabando no pesa confesse gizenga asalaka loko te
André Mbuta kutu atike biso ba fulu ozui papa la biso muzitu kutu l'autre côté ana mbongo ne to monaka après va bimisa bokilo na zaka journaliste a komisa e danger mbongo ne yango wana donc toke siko na ngambo ya batu mususu basala et l'autre côté donc po pesa muluba et puis jusque là tu sais que di pas na bango na ba prince ba salité mais na bandu ba sa banzela na bandu ba oluka ba minde pela yango ni lo na bisepe keba père banana pa na biso banana chez biso po chebino ça chebino donc bo pesa président na confiance bo kechu premier merci pour mikolo vandinier o lobate to pesa ko devoir munza makanga la sa sapatu okokite parce que libumweleki gaya bo kechu finga mutu nyonso ofinga Jean-Pierre Bemba ofinga mama Eve Bazaiba ofinga na Moïse Katumbi ba pesa ko mbongo parce que bo kechu Moïse Katumbi muta créer bo kechu Jacques Ndala Mike Mukebai, Daniel Saf, voilà ba mi kala ya Moïse Katumbi. Nous t'a créé bango. Donc, au moment de bo vandinier, bo lo bali souté, la muka e kofi. Tozui na biso matungulu, Moïse Katumbi chapwe. Information na personne c'est vrai, a signé coalition na cash. Moïse ko place cash chez force. Disons toi non, ça ba député belete. Politique à moi na docteur. Donc, si ça fait des chances, si tu as des talibans, si tu as des talibans, tu as un centre, tu as un centre. Si tu as un géré comme PDT, IST, $4,000, Francis, tu as cher. On est en kit. Les journalistes belé baza ba PD na krone PD parce que comment luka basi ya poto comment luka mibala poto ba mabino ba poto est-ce que faut boza ka ba PD ngana zaka na mwasa poto ngana mano ya zera biso ngana zaka na mwasa poto akenda kayute akola na poto aza infirmière bibi chérita je te salue mon chéri bibi chita motema babi désormais a commis engagé Kosimba teke bana géri eloka bato bibi voilà bato bakamwa babaka géri boka moi si na TV bonene kasi moi sinanga yi wala na la qui série na ngai et puis depuis to lingane ça fait 4 ans félicitations 4 ans est-ce que na lela ki bibi je forme manga poto na viva na kinya na futela ndako na mbongo père na biso atika biso na esprit luka parce que père na biso atika biso libanda asomela biso parcelle te photo luka si yo ebisanga moi sa poto na comme PD mo complet donc ba journaliste na ebité bozonga bato ya nzambe alingi bongo te biloko sofe kale Congo bonga te eza ba ki PD na ba ki lesbienne. Merci beaucoup Jerry Cobertos na que prochainement vraiment to kolobela pe mambo yango ezo déranger biso bazo fingisa quand même musana biso to salaka o lobi on moni fort bugas maestro benga biso ba chronifoite comprends parce que to sala musala on peut kana ki sérieuxté ma bolé. Que prochainement on benga non tout non peut pas ma bolé wana nazo ka ba rimer trop zo ma papa ma bolé o me kepi ko tele sabiso ma bolé wana zaka nani to ebité ma bolé za Karim Mokonzi faut le ba mo za Karim Mokonzi pardon tebi que na oyamba prochainement o lobela papa ya mambwana j'ai moi numéro de téléphone moi adresse non ya Facebook moi mbote na pas 2 ou 3 personnes ebi ko za mutu abatu bantipe musala o kaloye bali pena mukila poto ebele mo mbote na oyesala quand même bien. Numéro de téléphone nanga eza plus 243 90 36 30 165 donc bato bolunga Jerry Kobetox o bomoni ke na lobi mabe bo supporter nga na lobaka bongo so bomoni ngata pardon so la 5 pardon c'est na mela diamba vana mata plateau je pèse même on a bi bangam na lobi na boka ka Francis Chiyo na boka c'est là où repose le cœur du chef na boka staff nanga ya Canada Niki la mère des garçons, Angèle Ameza, ba champagne belé et puis na boaki famille Kamiende Mobimba. Félicitations Karine Kamiende. Ndoya papa abino yo no asala ka fierté na Londres. Merci beaucoup Nabaïno Sobolingaka Laura Gilabu, autrement dit Barcelone de la Prince na masule en bokana si vous comprendre. Pour qui mingi autre avec na ya kolobana Jerry Cobertos nga benga kai papa na ngai parce que zape bato ba contribuer na koyeba musala na ngai na pesi mbote na bato nyoso balinga LG Laura Gilabu na bato bolinga ngate ngalinga bino. Ngalinga bino parce que bino ka malgré tout bolinga ngate kande na zana na mabena ngana mukena nga mais bo sa effort ki na tala ma quand même na poto ngape na sa effort ki na lukela bino ka ba émission na sele bino ka mamba kitoko balobi na sima caméra na moni Eric Abdel mobali ya pembe na kati ya Congo Suisse sans oublier Emmanuel célèbre depuis Cape Town
mwana mobali ya moluba mwana moko atonda papa na Emmanuela je dori na mamboni na kati ya Afrique du Sud ya na nga na peso bambote ebele hein coup de chapeau na nga balobi honorable Junior Nembalemba awana mon grand frère vraiment ya yango wana ya na ngai vraiment mobali ya pembe ba honorable boze belé mais ya zakaye moko azakaye moko si jarese na kati ya Suisse bi na kati ya Suisse place ba aope mamboka moko na papa na ngai boss na ngai dadi na ngai bi bossa ba fa boluka dadi na bino Maître John depuis ces Orlando mon a poto tango ya kenda poto na 2 semaines là ka ba bote 2 semaines ka ba bima do abima hôpital ka moka leke aéroport mo ka poto motema ya mama Micheline na pesi mbote na équipe technique nyonso tout na pesi mama na ngai Bernadette Bututa na pesi ba mbote bele place ozali merci beaucoup ciao C'est just Mr. Abidal Music. Congo Suisse TV. tozongo wapi chaîne boy. Abonnez-vous massivement sur Congo Suisse Télévision. Ciao.